ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima ibele. Les attaques congolais braza tende kona biso amemaki biso ya mema biso ndeni ke mbongo eleke pane au fina biso kaka ba ndenge wana donc siko ayeba ite kenanga na beta na ko ganzoto na nzoto siko énergie na nge beti singa na ko ganzoto na nzoto tous les vérités na yo yebango et décevoir nga muto ko memanga lokwa mbwate bo weli emiyo kuna yo na njora bo beba nisus bino ka mbongo bo tala réputation te mbongo. Merci Nzambe. Manike, omoni omoni, bozui. Manike, ozui. Boteka yembo. Donzoka bino, mbongo bino fuma bo sangana kina bambutalika na bino nyonso na délégation nyonso wana bo sangani liboke. Bokene Brazza c'est juste 1 million de francs CFA. Mbongo bolongoleli, veut dire bolongwe Kinshasa. Pour traverser pour un concert ya roga selon bino faire n'engazana il fallait ça l'empiaka puis à ça l'empiaka ndenge bino bokanisa ki non to ki ne Brazza donc bon nyonso wana juste 1 million de francs CFA au monde nzamba kabuli bino au monde nzamba confondre bino manike nzamba confondre bino au monde c'est comme bon ngope oleboli ngope na ndenga malamu Botalika ça nini alibi no sombongo wango yona njora problème yona botalika zo problème bino no sona problème omoni manike na niveau na bino pinza bref est-ce que vous avez na niveau déjà n'habitez bref na lolenge na bino pour na formuler bien phrase na lolenge na bino manike tani roga asaka esprit na bino mais roga asaka esprit na bino a pesa bino 200 000 francs CFA na ngurupa wana neboke na liboke nyonso wana neboke ndaki liboke wana osalaki wana bino nyonso wana batata bimba wana na bamami bimba apesi no 200 000 francs CFA buluka eloko kolia place kolala ba négliger bino place kovanda ba négliger bino lelo yo eloko ekaboli bino bino bokatiselaki ebale bo risquer ba vie na bino 1 million de francs CFA manike nzamba confondre yo nzamba confondre monde nzamba kaboli bino Ngana on bango toujours, l'homme propose, Dieu dispose. Nous allons confondre bino. C'est-à-dire que, besoin d'y mater que ma camone ne salami boy concert à faire plein beau. Veut dire besoin d'y mater. Manique. Au moins gloire. Na respect. Na batoko yo kayo nyons o bato bazaki na moi envers yo. Et c'est ici la kala. Donc bon le monde entier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, je m'adressais à Kisinjora, Mbutalikazo, et puis Manike, et ainsi de suite. Bande konangai, Kisinjora, ndenge bozawana, na Mbutalikazo, Manike, et ainsi de suite, boyoka na anabinote. Boyoka na anabinote. Boyoka na ate, boyoka na kate. Vidi osoka baluka azimbila chibi muninga na mkongo osoka baluka toni muninga osoka baluka lobi mabe ya muninga oyoka na binote mais tellement et puis diable azaka azoba oui diable azaka maelete diable o asangisa ebino bo combattre mutu moko bo bundisa fere bo bundisa concert na yi est-ce que ça là diable wana asangisi bino alors que boyoka na binote boyoka na binote manike yona njoka bosola te bosola lisusu te mais pour que bon nuire ferry bosangana ki non nzambi ya munga na oloba bande onanga loba place aux alliés répétez après moi ba jalonyo se vinanga baza échoué binemi nyonso avi nanga baza échoué bandoki nyonso avi nanga baza échoué njoka
vous échouez. Dans le niveau, roga, apesi bino 1 million de francs CFA. Bino vous pensez vous méritez ni. Pour vous dire que valeur na bino est limitée na 1 million de francs CFA. Oui, parce que c'est tout ce que vous méritez en fait. Valeur na bino est limitée na 1 million de francs CFA. Voilà, parce que c'est tout ce que vous méritez. Qu'est-ce que vous croyez en fait? Roga, ozui batu oyo gaz ici là, mou PPC ici là, actualité les arasus sont batu oyo bazarasus na position fixe te veut dire ba sopeka awa mabe partout o batambola basumba na nganda ba bedisa mais yo ozui bango pour ba combattre concert ya ferry. OK. Et puis tellement roga zapi mayele abino bat onde bazabwe o nyoso ka bango oyo bango bazo mériter ba espèce ya batu oyo vraiment bazo mériter montant o bazo mériter bango nyoso tout 1 million de francs CFA qui ne kabula ngo ce qui $1450 ce qui peut à peu près bilomo ya bongo yango bino bo méritaki bo sanganaki boke bu braza kokoma o bino bokomi braza kuna bosali ba carnaval ke zongi wana njora na manike binemi mais bozaya ko sangana po combattre mutu moko na vie Babylone propose Dieu dispose bakoya ebele po babundisa yo démon na démon wana veut dire démon na démon oyo bazana ennemi en commun mais bayokana na bango te basangani po babundisa mutu wana mais nzambe so akabulaka ba démon bakoya ebele mais bakokima banzela sambo bakoya nzela moko mais bakokima banzela sambo vie na Curtis Minard Curtis Minard mon vieux salam no ya mwana babi Rit beauté cosmétique voilà ma chérie je t'aime beaucoup Fifi si Waston ma limon à moi donc voilà Rit beauté cosmétique ba démon na yo bakoya banzila sambo Yvette Kalombo ma chérie d'amour je t'aime beaucoup ba démon na yo bakoya nzila sambo bakoya ebele bakoya nzila moko mais bakopanza na bakokima banzila misato o akimbo boy Boké na braza carnaval ici. 1 million de francs CFA et bimi. Mbutalikazu tellement yem tamemela ebino kopu wana abino. Wana nyoso wana nzambe mutawa travailler kati na bino. Diable sanisi bino mais nzambe sko ayaki apanzi bino. Parce que bon limo ezala kité. Et puis bon limo ezala raté entre bino. Mbutalikazu aussi 1 million de francs CFA au bino bande au mérité. Par rapport à la juste valeur na bino au bino vous mandenge bozali et loko bino mérita qui montant au bino mérita qui ezaki 1 million de francs CFA mbutalika za zimbo ngango piu akeni yango mbutalika za zimbo wana piu abaki 1 million de francs CFA wana bubo panzani et puis avant kutu wana po ba manike na banjora veut dire njora bango bazonga ici au Brazzaville maneke taima esimbi te kuna bu esimbi te sani na mutu okena boulangerie ma paise ici laki ozu eloko te pardon ozongi Kishasa olie ozonga Brazzaville pour na conseil ozonga ki te po anini ici bobebana ki po na mama mbongo kuna pe mbutalikage déjà nzamba elongoli yo déjà nzamba déjà elongoli yo apandi yo na bango nanu po abano panza bino moko mbutalikasu na kisi njoka pe kuna batika laki na batu mususu wana bu tomba yoki ke 1 million et bibi mbutalikasu yo zimbongo fini yo moko mbutalikasu azupe na mbongo wana penza alongoli pena chemise azupe na mbongo wana pena ser ona ser libumu na yebu ya pa tiki libumu to ya mbongo ikangami na kati azimbongo ali kuna pe kisi njonga na bubu bakabwani njoka ozui drapeau Congo la chao Ozongi Kishasa comme quoi tout va bien. Non. Mbutalika Zoli on a 24. ala isi bino ke azama yele omonien eloko o ekomeli bino séparation o ekomeli bino. C'est parce que bino bokusangana ki pour bundisa mutu moko babi ba osangana ba oya menzamba okabula ba onzamba panza bango ba okene banzela misato
Et loko oyo eyeli bino eza biblique pour vous dire que mutu nyonso aza mutu oyo bakombataka te, mutu nyonso aza mutu oyo babundisaka te, mutu nyonso aza mutu oyo ya kokombata te ya kobundisa te. Yango wana manike eloko ezolobisa yo ozoloba ebele eza soni, eza soni manike. Yango wana ezolobisa yo bapersonnalité na bino botya yango wapi, baréputation bapersonnalité ezala susu te. Bato oyo bazanga bapersonnalité bisika nyonso bino bokendaka bobebisaka kaka pour de l'argent. Bazo somba bino bambo moya mike non bozala ne moins cher boye. Est-ce que ndé pina bozana pina bo mériter 1 million de francs CFA? Vous méritez pina 1 million de francs CFA ndé bokenda ki wana. Vous méritez ki yango? C'est parce que niveau na bino ezaki wana. Niveau na bino yango wana. Voilà. Otambola bien te. Boyoka na bino te. Mais bo sangani po combattre mutu moko. L'homme propose, Dieu dispose. Oh, bata mokili bazo lingela yo boule. Oh, bata mokili bazo bongisela yo po ba détruire yo. Loba na bango ke na kombo na Nzambe, na kombo ya na kombo ya le Dieu tout puissant, na kombo na Nzambe. Bato wana ba échoué. Njora, Mbutalikazu, Manike, bango nyonso ainsi de suite, bo échoué. Bo échoué. Nzamba confondre bino, nzamba tie trouble kati na bino. Boyoka na bino te, mais bo sangana ki, nzamba panzi bino. Njoro moni. Bo kiti ti na niveau ya se ali papa. C'est-à-dire que place obino bozalaka, bozongika a place wana. Lelo sko bo tala lelo. Bo se retrouver na ba triangle moko boye awa koto yo. Nzele kangami, koto nzele kangami, liboso nzele kangami, nzele bato bautala bino kana kabatage. Boso bunda bino na bino. Mais bosanga na kiti. Bosanga na kiti. Nzamba panzi bino. Ba démon se ya vie na yo. Nzamba confondre bango ba échouer. Faire à réussir concert na 100%, plein à craquer. Et là wana bato bazo ko digérer en moti mon vie na ngai ki artiste minard. Et loko wana bazo koka na ba musicien lokola ba Mino Abraham. Mino Abraham. Na bien. Nzembo na yo ya suka to vuka no ya suka osala o esala sexe titre na ngoni. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima